Bienvenue sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Monique est en plein Paris, Toye, Tobandaki, ko Luka Banda retourne na Afrique, le grand stratège et combattant, Edi Kapunju. Parce que nga nazala wana tango combat pe Banda awa na Paris, Toye bi ba combo oyo ba pesa ba combattant na combattant. Donc to Luka qui est nan to moniete mais le tozali ko yambaye pour aïe sabiso parce que boyebi que ba combattant baza divisé epai na epai. Donc yé de toute façon à l'obaka vérité et puis ce qui a lobby likambu combattant moro atchaka tembete. Donc aujourd'hui restez connectés sur RD Congo Info. Je reçois pour vous le grand stratège Edi Kapunju qui revient de Kinshasa. A tout de suite. Comme cela a été annoncé, Sikoyo Toza Koyambelabino sur RD Congo Info, Edi Kapunju, le grand stratège yaba combattant. Banda mi benda na komba osala combat na ndenge mususu ba stratégie ya combat ezala rasute Edi Kapunju. Bonjour namoni oye munene namoni benza oye munene. Écoute, na récupéré mon bouquet. Na malade mais ça va maintenant. Ok, donc Edi Kapunju lelo tokosolo la poussana ka moi pembeni tokosolo la oyebi que actualité eza vraiment fournie au niveau ya combat na politique ya mboka na biso. Donc toko lobelana nous séjour na oyo witi en Afrique toye ba eloko nino kendai ko sala. Ensuite toko lobela pe rencontre au Papa Tshisekedi organisé qui na Bruxelles na Genval. Et puis Tokolo Belapé retour, il y a Papa Tshisekedi na Kinshasa. Et puis sans oublier Tokolo Belapé, ma campagne politique, il y a un beau cannabis ba élection présidentielle. Donc Edi Kapunju déjà, bah tout au bazolandayo na RD Congo Info en ce moment. Ori ko le banabango nini opesa bango mbote aba tokota na mozindo ya makama na biso. Nazali ko pesa donc mbote na ba congolais so bazali ko munta pona solo pona mboka pona libération ya Congo nazolo banabango te no bon. Peu importe le temps comme les autres, Victor Ezak à la mingité. Ok, donc Victoria, donc Victoire Ezali Kalamingité Ndenge Edi Kapunju Azoloba, donc Tozali Ko Zela Yango. Donc le grand stratège, Ngalenga Minko Bengo le grand stratège, donc Tobandi Penza, Toyebi ke au voyage qui, au voyager. Ok Afrique, ok Kinshasa, ok Brazza, ok na Kinshasa. Donc but ya voyage na yo ezalaki nini? Na rectifier leur mot bosse faux yebake. Na za interdiction le sol congolais. RDC, mboka na za interdit na ochama kolote. So ba baza par bien interdit na mboka na za par une bato na baza interdit na RDC. Pe na mboka na vandi ba ko permettre tena comme RDC. De deux na gagné masola kati. Mais avant Natoki nous interdit na RDC yo Kabila yebiote mutumo yebiote za interdit pour bino tout ba combattant bokomaka na interdit ba yebinga ba okanganga na omoni ma mususu omoni combat nyoso ba dévoiler ba ça sous combattre na répéter que na interdit na sol congolais de 1 de 2 na mboko to vandi na statut yo et permettre ngate na ko comme RDC. Peu importe comment il a beaucoup protéger ngate. Donc la statut dans un beaucoup na autre ma RDC. Donc yango. Ok, donc ndeki tozong la siko but ya voyage na yo le grand stratège ezali nini. Donc hôtel rappel batwa na caméra ni boso hôtel raba. Que but dans personnellement c'est qui d'abord visite beaucoup dans d'autres privés et effectivement quand la kaisa mboka na RDC magasin na ngambo nous avons ba contact na oyo ki batunde ko fana kuta bango o etali ba ko bazali ko piko bundela mboka ya solo to kindaki ko mettre le point sur les i na ba makamwa mingi pote to kende lokola kala mingi te victoire ezali kala mingi te et pour la ko concrétiser victoire na il fallait ko kende ko kuta na bandeko mususu même ezali na ngambo même ezali na RDC de façon que avant le 19 décembre yoké makamoke no bongo na mboka yango zai par ba cause ya visite na ngai na Afrique.
Mais tout le monde qui, parce que bah, quand même, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde qui a publié des photos, qui na Brazzaville, tout le monde a publié des photos devant Kaz Morobo na Maluku. Est-ce que vraiment, ils ont Maluku ou bien ils ont Nini? Effectivement, ils ont Maluku. Maluku, oh, il y a qui ça, wana. Na répété que c'est Maluku, c'est Maluku. Donc, au côté qui quand même, c'est Maluku. Naza mutu binga naza mutu nakosaka naso place nazalaki là ezalaki Maluku. Donc moi na kota na détail d'expliquer ibabio musu de clé boya o comprendre parce que moi na combat ce comment dévoiler nyoso o comment la vérité nyoso comment se combattre na répéter au place mon na kiona na comment pas mbattre comme nango Maluku c'est Maluku. Donc, aux alliés combattants, il y a diaspora. Donc, je pense que son lobby, Roger Lumba, la paix Aza combattant, tu me diras pas le contraire, mais Roger Lumba, là, Azali en ce moment, Azali n'a pas de problème, na URSS, bah, arrêté donc, yo, Oroiko Lobanini. Nasi na sala monsieur par la ngana yo, il y a je crois il y a une année passée. Non ba il Moko, Roger Lumba ya un bonjour au pays. Alors le prix à comment payer en moi. On me dit makila bana Congo basara na ngote. Biso tozo bundi la Congo tosi minduki te. Tozo bundi la Congo na mayele na maloba. Ozomona sima munduki okende olongo la Kabila mais ko sima munduki te okende na SOC so ba congolais. Il y a de Roger Lumba là un bonjour au pays. Le fait qu'il a s'est retrouvé l'élo na IRSS à ça au pays le pot cassé oyo à ça pour makila Congo makila ba koko ya banya ba femme violée au baso boma S le Roger Lumba là animaki un bonjour bako kangaye nana isara bino lo mo weke il fallait na mission na d'abord na ça OK Roger Lumba il faut la sabino passeport ni voyager alors le beau petit a raison. Dans mon internet, non, il faut RDC à Bengalo, Aza Congolais, rien à voir. Roger, il faut aller Bissabatou. Peu bata Roger Lumba, il faut battre vérité. Bakangi Roger Lumba là pour quelle raison? Soit Bakangi na IRSS, soit passeport naïe, RDC à ça retirer un go, donc affichant sur internet. De deux, à trafiquer qui Mukanda naïe. De trois, il y a mon avis pourquoi à ça document, mais ça voyager dans le Bakangi la guier. Mais Roger Lumba là, Nabino. Bozana bit moko ndeng bolobake so Kabila dégage et puis yo moko na auto tunu ba question mususu lobby que moyen ko dévoiler ba makamnyo tout est sinon to comme combat donc Roger Lumba la paix a ko dévoiler ba makamnyo so tout est témoigne na comment so miso ba bundelaka bazo bunda pona bolingo na mboka la bango mais musu bazo bunda pona mboka te mais pona intérêt personnel. Donc Roger Lumba est patriotique. Patriotique. Parce qu'un patriote a collaboré dans le Rwanda. Un patriote a collaboré dans la Museveni. Museveni ba Kagame bazo bomba Congolais. Mais comment yo Roger Lumba au besoin patriote que sangana batwana na inventeur que bomba Congolais. Aux patriotes. Pas Roger Lumba aux patriotes. C'est une opportuniste. Une opportunité là Luka qui y a le lokoti na nini na boloko. Alors ceux qui a un avocat bien été 3 ans qui toque bête na IRSS. Quand il est dans ce solo. Bon, à Boloko, ils allaient rappeler pour na batunyo surtout sur la combat. Tout le monde a pu combattre mususu pe awa, bakota Boloko, Barex Kazade, bakota Boloko, mususu pe bakota Boloko, tout fait partie. Il y a combat. Mais pour une cause juste, c'est son d'accord du Boloko. Quand même, ça va doit soutenir. Mais Roger Lumba les a cause juste. Différence des alliés en Ghana. Pour que Cosmo juste un noble, bande comme ma côte, tout le monde va se lever dans la prison, Fernando Coutinho la PC tout le monde dans la prison. Mais c'est pour des Cosmo juste noble pour l'Amboka. Roger Lumba la tête, Roger Lumba la bunde la Kaba Rwandais, Roger Lumba la bunde la Kaba Ougandais, pour la bande de la Roger Lumba la bunde de la Congolais. Donc, toujours clôturer le dossier à Roger Lumba là, donc on ne va pas trop parler des absents. Toko Zela, présent Roger Lumba la soka bimi, à l'écapé na RD Congo Info, Toko Tunaye, Bamituna pe ako Pesabiso ba eyano. Mais Edi Kapunju Zalaki en Afrique, rencontre Moko, Zalaki initié par président IDPS Etienne Tshisekedi, il y a Genval. Nalingi quand même aussi la analyse no moké. On peut savoir ce point de vue sur rencontre on a opposant à Genval. Au monde babi l'union fait la force. Tant que Bosangani place monte pendant Bondi la Mboka binonyoso
et réellement difficile face à face dans le pouvoir. Kabila le point nini adora du devant pourquoi? Parce qu'à chaque fois à diviser l'opposition, à son opposition, à son opposition. Lelo opposition à Bisso, il y a RDC et se rendre compte que ceux qui battent sanganité, peu importe leur divergence mango, mais lelo zali problème pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que la divergence hein. Mais lelo ezali kamboyo kanate mais lelo ezali intérêt supérieur à la nation parce que ceux qui continuent à désordre wana lobi na tongo la moki boyeke Kabila milele na milele quoi et pourtant biso le Kabila ezali yebela mais opposition dit conscience basango basangani il n'a que personnellement que saluer initiative du président Tshisekedi ya kobengisa opposition nyoso bavanda na mesa basola makambo na Congo pe mingi basaki la mso na kati wana asane d'accord telem so aller na pouvoir mais lelo longo na sous peut-être prendre combat parce que ça misu basona ba par contrainte parce que y a une place où on a été et la question aux marchés na Congo te o ñoo sayibi ke na ba rencontre wana ba bengi ça du contre toi qui t'en royate yeba ke azo marché na Congo te parce que les lots tant que to sanganité to ko kene ko kolonga bongunda te ya on mona ki les rencontre ça na Belgique on mona ki réaction na Kinshasa mbala moko réaction qui ça donc dans niveau ñoo réaction dans le pouvoir qui ça a télémé pourquoi pas na télémé parce que se rendre compte que danger comme oya avant le 19 décembre, il y a la solo. Mais Aldi Kapung Juyo est d'accord, mais Bino Moro combattant, une partie, qui d'accord, c'est Balobi, Babengi Saki Bangote, Babengi Saki opposant, Bayuti Musika, mais Bino Moro Bozalia, combattant, Babengi Saki Binote. Il faut réaliser, dans la carte. Il y a un combattant, combat. Et dit, Bilango Zolona, au Bukate. Pourquoi ça cause une vision mingi lelo basaka lumbe weza combattre combien vous avez vision vous avez réaliste tant que combien vous avez vision vous avez réalisme te bon tourner au bango rond point comment va bien que tu vas tout mingi basala on a bien ngo ba théâtre de chez nous Maman Biziki Kabila dégage. Donc si je comprends bien, yo bateau babeng saki kuna baza ba combattant moko boye o baza réfléchi o baza na ba matière qui ba combattant pamba donc yango babenga bango. Babenga ka o ya roya na un piece. Pour la katwa benga kuna za makambo toketo beta toketo se mutakaliser lumbe lute za lumbe lute. Eza kuna bengi eloko nino ko ya no un piece pour la bo makambo na mboka. Ozomona ba ko benga nyoso eza mo sikité. Les gens c'est tout bien en so. Bon, bobenga mutuana na un piece. Bobenga mutuana par pona akouya pe na un piece. Mais non, les bobenga mutuana sauté. Il y en a fou bande qu'on a mingi à combattant. Ba ba kelelo, il faut bilango bien mon bande au bot kolona. Boy ba buka ngo na tel point que ba ko benga bina. Lo pa ba ko benga bina ba rencontre pour makamba mboka. Bo bon c'est moi combat la bino botika moi ba bilo mo buso ba oyoke. Ezako dénigré biso on a essayé de la fois passée na yo ka ko sauver ça na za combattant et comme ça a sonné quoi parce que ba combattre ba voyou ozo mo peut-être combattre za voyou te likolo moi mi balé mi ça to bazo ça zoba la combat combien de business pour na bango yamba comment qualifier votre dans kata buzoba ya je vous dis avec Francis mais qui rencontre na et ça qui toque pour l'opposition de l'opposition tout ça ngam na président Tshisekedi il y a des symboles il y a résistance OK azaro sala que maxole ça la défense de changer ba dog ya opposant nyoso quoi na sima avec Tshisekedi te place ezate. Alors donc Zali moi ya Edi Kapunja à lobby donc Azali Nasima papa Tshisekedi te place Zalité donc na moana toko marqué une petite pause publicitaire et nous allons reprendre notre émission dans un instant. Merci, restez connectés sur RD Congo Info. À tout de suite. Soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kima ozo dogeni ozo kendo wapi pesa mambo il fallait le retirer, il faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On voulait le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là.
omoni olongoli nga kanda sepela nasepeli ko eza ya nini sepela TV otalaki sasa yo compatriote solo yo ngai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko misusu Amérique mais combattante solo fotaka biloko déjà mboka obike nasepeli ngaka compatriote na elio nasepeli vraiment ngadios nasepela TV kanda esili donc mbongo bana kutu kenomela na yo kenomela yaka tokota mobali na ngai yaka. Retour sur notre plateau RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Lelo ndenge na epsaki bino ne bande ndenge bolandaki na yambeli bino le grand stratège parce que ba combattant est belé bazana ba kombote mais ba combattant o batika bilembo na combat ba pesa bango ba combat pesa bango ba kombo na kati ya combat donc mutu na yambi lelo Edi Kapunju kombo na ye le grand stratège parce que ye mutu abando sa ba stratégie nyoso tout ya combat o bobando komona ezalaki koleka yango na pe bomoni pe combat échangea donc cela n'engage que moi-même ba stratégie ezalaka soute et komaka ka ya ndenge na ndenge mais le loto yambiye aloba o ya loba parce que yeso ka lobby to monaka motu asalaka contradiction ezate Edi Kapunju to moni combat eza divisé ba misu baza côté ya Papa Tshisekedi misusu baza pa ya Ngbanda ba misusu bazali ba neutre bazo ba position te Edi Kapunju biso to seli ba enquête na biso ba lobby les grands stratèges azali na sima ya Moïse Katumbi yo okolobani. On a remercié une fois de plus pour la parole. Non, selon mon go, tous les gens qui établir état à droit dans la RDC. Les gens qui établir état à droit dans la RDC, il faut que les quand même biso moto biso tchao ba bengo démocratie. Lorsque mutabi na lelo, ils ont soutenu Rwanda. Ils ont droit na ye. Ils ont soutenu Papa Tshisekedi, ils ont droit na ye. Ils ont soutenu président Kamere, ils ont droit na ye. Ils ont soutenu le président Moïse Katumbi, ils ont droit na ye. Nga la préférence la plus réaliste. Nga Edi Kapunju na vani Nathalie gauche, Nathalie droite. En 2011 to beta qui c'était to soutenir qui veut Tshisekedi nga Edi Kapunju bomona bino moto mba voter numéro 11 na petit na somono nga tata mo na tellement na mba voter numéro 11 parce que til les zones admini na croyaka na combat Tshisekedi azali père otika laka symbole de résistance maintenant réaliste aujourd'hui to sali na 2016 il est long à Edi Kapunju. Nalaka un erreur mutute. Moi pesa mbongo na été étant réaliste nga il Edi Kapunju. Nathalie gauche, Nathalie droite. Je soutiens avec force Moïse Katumbi. Moi je le soutiens. Donc Boyoki que Edi Kapunju a lobby avec véhémence que Azali derrière Moïse Katumbi. Mais Edi Kapunju binomo boyebi que bobanda ikoloba que mutu fois la candidat na mboka na biso fois à la 100% congolais. Mais boyebi que Katumbi a 100% congolais. Donc et puis ba mususu pe ba lobby Toyoka Rabatu Balobi, Moïse Katumbi, moi si naé azapé rwandais, donc ceux qui Moïse Katumbi a eu pouvoir, bah rwandais, bah roya sous ce belé, mais yo ozo insisté kaka au soutenir Moïse Katumbi. Na makambo ngana lobeli to okibatu yo lobini. Na répété na lobeli lokomo so. Kenya na Côte d'Ivoire. Moi ça président Côte d'Ivoire Zali française. Kenya basé belé bakaba isa lésion. Vous comprenez? Oui, mais que comme Rwanda son arabien té na biso ça pas problème. Nous on se bat contre le régime Kagame. On ne se bat pas contre le Rwandais. Au moins différence. Tout ça au Bunda, na régime Kagame. Bah Rwandais me soupe les lobes, bah ça Rwandais mais bah ça Bunda Kagame. Nous on se bat contre le régime Kagame, on ne se bat pas contre le Rwandais. Il faut ça on va part des la part des choses. Il y a mon gars bah tu aimes ça bah rapidement la cadre buzo bah parce que tu vois ça ma différence c'était. Ce qui moi ça Katumbi Aza Rwandais c'est pas ça mon problème. Moi mon problème est que Mouton a soutenu, il faut un plan d'action, un éthique, un comportement digne, il faut défendre l'intérêt à Congolais. Parce que Joseph Kabila a défendu l'intérêt. Oui, actif des ans combien les lots. Plus de 8 millions de morts. Moïse Katumbi, Soraza Rwandais, Soraza Nani Buzoloba. Non, on est dans la cour constitutionnelle.
soki mokolo akotika dossier na ye ngai nabi nazosoutenir ye soki mokolo akotika dossier na ye balobi dossier na yo tozwa te parce que oza boyeboye tokoseplie devant nini wana botikaka koloba oyo kokoloba oyo kobakisama et faut ça faire attention nyonso ba internet eza ekozala soki ekozala lokuta soki Moïse Katumbi balobi aza candidat soki constitution c'est le bible totala ko constitution ezali mokolo akotika dossier na ye so aza congolais nini so aza congolais te azala soki rwandais so aza bugandais so aza nani ekoyebana mokolo wana donc nalingi okota na polémique wana te azali to azalaka te mais surtout ce que je dirais que ngai Edi Kapunju na soutenir naza réaliste na préféré na soutenir lelo Moïse Katumbi parce que à travers Moïse Katumbi je sens qu'il y a l'espoir. Vous comprenez, à travers Moïse Katumbi il y a un Congo meilleur. À travers Moïse Katumbi azamotoyo ce qui ont dit mabele sera boaki mabele et botimbuma et moi je suis convaincu na liambongo na Moïse Katumbi te na kutani te tobeta lisoto sola ngai Edi Kapunju natali baction na ye natali volonté na ye natali même risque lelo azali ko subir face à face à pouvoir au ming bak betra masolo ming bakasarba ye bakamisu ye bakate il est devant un danger mais individu va danger na ye a dupe l'art na ye a tiango service wana ko bat ko bunda pona mboka na ye ezala mbongo lokuta ezala moyibizo ni mais mbongo wana lelo a tiango na service pona ko se battre pona lelo biso ben RDC to ke na rodwa o ba benga mbongo ni ko sala na kata mboka. Donc moi je soutiens Moïse Katumbi. Donc vous aurez compris que Edi Kapunju, le grand stratège, a été clair et net pour la position naie, il y a soutien, il y a Moïse Katumbi. Donc Ezali choix naie, on ne peut pas s'interniser là-dessus. Donc Edi Kapunju, je te commets vraiment presque vers la fin de l'émission Nabiso. Tout yoki qui bientôt là, date CP Samaki, le président Tshisekedi, Baro Kita na Kisasa, Akozonga na Kisasa. En compagnie d'avion moko na Moïse Katumbi. Retour wana yo analyse na wezani. Retour wana ezala symbole mingi pour na biso ba congolais. Eza symbole ya délivrance. Mukolo wana na Kinshasa eza symbole ya délivrance parce que lelo RDC za posa congolais za posa espoir moroboye. Espoir ya peuple congolais ezali na bateau bazali ko incarner changement. On se comprendre hein? Parce que lelo cause la leader et 5000 na mutunyo sauter. Biso za na combattre. Là tu better masolo ni comment la kata mboko mikolo comment bazali o baba ni masolo kata mboko ozomona mais exactement parce que biso bani mikolo combat yandi biso za leader comment non badi biso za na combat nka banité. Donc pour te dire que mutako ya lemsu na sima akoya lemsu na katikati na grâce nzamba sali abime za leader. Donc tout ça les autres bon biso congolais mutema mabe moi mutema mabe linga ngane mkondo ba combattant ngane mkolo combat ngane mkolo bi yango ndelo tina la politique biloko les mundio so linga la président de la république aux comprendre mais il connaît 5000 na mutunyo sauter et puis 5000 na mutunyo sauter donc là il on senga ba congolais nyoso na kati à travers ya République démocratique du Congo. Boté le mamkolo na président Tshisekedi na président Moïse Katumbi bazo qui était l'aéroport to que nous soutenir bango to que nous l'accès pouvoir ya Kabila que le 19 décembre bamata bakita yebela. Ok, Edi Kapunju, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Yango wana toko pesa yo o pesa biso mona yo à conclusion na batu o nyo surtout bazolando na rdcongo info.fr. Donc j'en profite pour faire un petit coucou na petit nanga John Kaninda triple K na Congo number 1. Na pesa mbote d'abord na ba combattant sur France. O bazaro bunda combat solo. L'unité fait la force. À travers le monde, de façon que tu constitues toute force qui un plus pour le changement avant le 19 décembre. Il peut espoir dans le peuple congolais la victoire est proche. Peu importe le prix à payer, peu importe comment le lobby. Tous en le 19 décembre, Bamata, Bakita, Congo est libéré. Dans les Européens, nous combattant sur solo. Au Baroque de la Congo, il y a solo la carte d'Amboka la France. Merci Edi Kapunju Naganisi, ça a plaisir à Makasi Nakoyamba na RD Congo Info parce que yo soko lobi makambuna yo olobakango tomona na ote combattant moko aya alobi ke Edi Kapunju alobi likambo ya lokuta. Donc merci Edi Kapunju donc RD Congo Info ba porte nango ekotika la polele pona yo soko zana besoin. Merci. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission derrière la caméra Joe Flèche International.
il est international partout dans le monde. Joe Flèche, Azalaka, partout. Yem Tazali, caméraman attitré à RD Congo Info. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons nous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de Vérité Polélé sans tricage. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps.